Actuellement, Fally peut pendant la vacance, voilà, avant la vacance, à travailler qui mingi pena, donc vacances m'auront mérité. Aro paiement et yemoko ayebi moment ni oyo aro on sait biso date ya Stade de France, mais ce qui est sûr année oyo fallait remettre à Stade de France. Journaliste Azara. Il faut n'exagérer mon mokier, n'exagérer mais na ndenga vérité. Et là oyo dans la ministère congolais moko ta ko bangisa Fally. Date bolongo pe makambwana. Ministère moko te congolais. Ya talabat. Amona bato. Azala fana bato. Patrick Masidi. Amona baza. Bazali. Lelo muto bangisa ça te. Ça il y a eu rançon, il y a combien de personnes? Au via le baye mon akati ya salle 10 000 les bandes plus de 10 000. De la salle où ratikalo. Bienvenue ngoyi. Vivia atikalo loba toto atikalo loba nombre te. Abagi les bandes salle plus de 10 000 personnes de bazali. Plus de 10 000 personnes les à estimer. À l'objet de la 10 000 à estimer. Ce n'est pas possible quoi. Quand on fallait mettre un concert, tout le monde a ça la banalise, tout le monde en a Saint-Denis, tout le ça la banalise. On a une chose qui est un petit concert, ça dit au dit les manzaka, tout maison mère balingité, ça c'est la analyse. Pas de ce que tu es analyse. Exemple tu le bagage le cas spectacle qui récite totalité. C'est-à-dire ils avaient pendant ça donc si mbaki à 100% t'es pour ndele moko nga kufa na podium na shit. On a quitté. Si pas d'abord body santé là. Les aléas ils ont raté. Ils avaient un accident. Bref, la prémédité. Voilà, au monde en tout cas, peut-être que si mbaki na nga à 100%. Fally a tout dans l'actualité. Donc libanga ya Ranson, ils en ont et pour ça la Fally pas cité. Et ça la paix warrior passé. Makambo nyonso oyo euti ebandeli euti na ngambo ya maison mère na tête ya makambo odi le manzaka iloba na ye odi le manzaka amankara na kecho alobara biloba loba sur Fally à plusieurs fois tango alobara ngo abosana ke oyo rapata na mwasi ma Sylvie mapata oyo ke ba warrior mususu to ki pe kandele ki aye pas déborder pour na ma Sylvie o nga na kosepela na ngote ba manquer mama Sylvie respect romona tango ko di la mankara na kecho mankara na Fally abosana ke bienvenue aux a big na papier la bossa big na papier ça big na papier et dit so big na papier ça azo rabaisser combo big na papier merci beaucoup ça te va pas calculer biso te to bongisa kiango non mais na 5 ans en direct voilà donc ba propose te big na papier yango le qui problème TikTok nene ya kilo olala nene ya olala 20h olala 20h ma musique est bien notée. Okenda fait ba concert quand moko na mona dara concert à Fally na Romeo Golf. Okenda ba concert o la la 20h nene. Ma musique est bien notée. Tika biso, c'est ça ma musique. Ba bêtise na zo ba TikTok na komona nga ko na big na papier. Na loba ki boye. O dit le manzaka zo bosana. Tant il y a fait pour rabaisser Fally. Zo bosana ke. Nous a capable ya osimbela we ranson big na papier. Omoni ngana yo toki audio ya papier de prince toki ngoti audio papier de prince avec monsieur toki on a privé papier de prince a déborder na combat Fally bazo bosana que tu es capable de simbela we ranson big na papier. Ça veut dire quoi big na papier? On a nini on a ko komana nous we ranson banda musique azwa combien de trophées pour calculer on a ko koma we ranson banda musique abeta combien de grandes salles na poto oui ranson banda musique azana combien d'albums kora yo kangote papa tu fais bon na pesa musique ya Congo voilà azana ngo yango faut big na ba poto compter. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir, vous qui nous suivez de partout, vous qui êtes branchés en train de suivre le vôtre, Patrick Masidi, ainsi que l'émission Le Goût du Beau, comme vous le savez tous, Le Goût du Beau, nous parlons que de là, et nous voici une fois encore de plus dans cet exercice, exercer tout, mais un peu tout solo là, où nous sommes se dérouler dans la toile Nabiso et Internet. Merci, non, bienvenue, merci, na Kimbango, merci, na les Bougatier, le maestro, Makasi, Topé Siombo Théâtre, merci, na Bandeko, nous sommes Sabiso, force, bazo partager, émission Nabiso, et merci, na yo leader de news, na nengo pesa biso mon coup de pouce na repartager na kochaka moi ba partir ba émission na biso na kati ya TikTok to zabona ndeko na biso la le Cofax aza moko ya bato yo o aza journaliste mais aussi asala rapé analyse na matière na ye na manière na ye donc to yebongo to meka un peu to solo la nyonso ezo solo la ma na kati internet na biso asa bon na droite na ngana pesa ye bonsoir na yo.
Bonsoir Nayo, Neronangai, Nalingara Mingi, Patrick et Massidi. Moi, na ifasik. Yo tanga na ifasik donc en tout cas. Dans mon niveau, santé déjà kitoko. Voilà, donc en tout cas santé kitoko. On a participé Medi Dombi, frère Nangai. Voilà, donc le silencieux, en tout cas plaisir est à toi Rosala. Ah, on a 100 micro TV donc partout c'est là tout les cas, on a page à Facebook, bande WhatsApp, c'est bande WhatsApp sur TikTok, voilà bambote la bande ko nyonso, plaisir est à toi Rosala. Ah, tout sur la vérité. Voilà, concernant makambo zo les cas na réseaux sociaux, na monde musical na biso ainsi de suite quoi. Voilà, kofaxoza moko ya République démocratique du Congo, mboka na biso pesa mo un peu touché na ebité phrase ni nokoza nango, moni nokoza nango to conseil pe ni nokoza nango na ba soda tout comme pe na ba gouverneur, to na ba gouverneur ya mboka na biso. Ah, Patrick Massidi. Mais en tout cas déjà pour commencer vraiment, permettez-moi de remercier ta bande ko balinganga. D'accord. Voilà, en tout cas, on a raté. Voilà, on a raté, jamais. On a copé la biso, papa. Comme la biso. La Pessimbo, t'es pas, vient en Aïe, Baudouin du Parlement, il y a dans Beauvais, il y a Baudouin du Parlement à Beauvais. Donc, c'est-à-dire, vieux Karamoko, Emmanuel Macron, a Biso, comme Bozan Ambo, en France, na Tigibien Maboro, il y a Baudouin du Parlement. Donc, il y a Baudouin du Parlement. Alors, comme il y a Baudouin du Parlement, Mobalia, Maman Nacha. Ok. On va dans la Beauvais, bon, on se dans la Beauvais, ok, pas Maman Nacha, Aurelia, Omeli, na Soka posé transport et salut au moins bien, quoi. D'accord. Mbote na bango belé, na pesi mbote pas ya Diebaseke. Diebaseke, il y a ça plus important. Diebaseke, ça plus important. Après ça, nyonso. C'est-à-dire, sauf Liwa. En tout cas, vaut mieux Diebaseke na Paris que Tour Eiffel. Voilà. Diebaseke. Faut que na Belgique, vaut mieux Diebaseke que Atonium. Oh. En tout cas, mbote na ebelé Diebaseke, ndeko ya Patrick le collé frère nanga mutu nanga tozarane. Anytime Patrick le collé bambote na ebelé. Pourquoi pas Patrick Bongwele, Mobali ya Clémence, bambote na opé, ebelé Vita Kaluji, ya Bosco Badeka, bambote na bango ebelé. Vient nga de Kos Mukoko na Bruxelles, bambote na ebelé. En tout cas, ndeko na ngai Patrick Massidi, Congo to na guerre te. Oh. To na guerre te. Tout ba lo ba guerre. Te bazo beta biso. Bino to bundeli wapi. Bukavu yangana bazo goma avec facilité. Bukavu besoin avec facilité. Bana président a déclaré que oh non, voilà, tout un état de guerre, boye. Papa, attends, ça si moro to betité. Si vous êtes dans la guerre à wapi. Congo, bazo beta biso le roi bana mikie. C'est-à-dire M23, ceux qui pena ba Rwandais, bref, c'est-à-dire bazo beta biso. C'est-à-dire bazo beta biso le roi bana mikie. Pour biso, attends, ça si moro to betité, baso dans la biso, sora ça dit ba nguna ba mi pembeni, ba moro ba mi kemeni, ça dit ba mi kimeni na bango. Pour la Congo doit la guerre, mais bazo beta bisonde. Tout ça c'est dû à quoi? Parce que dans kati ya mboka to zalakana ba chef d'état-major, to zana armée, et pourquoi bazo beta biso tozo ça même pas défense ningi dans l'équipe le DN. Ah mais oui, mais il a guerre politique mon frère. Guerre est politique. Guerre est nango, c'est-à-dire il a guerre politique pena pour la politique. Bato baza, c'est-à-dire à mesure il y a solution pour la guerre premièrement mon contemporain na Fachi Béton c'est-à-dire ba revoir ba accord na bango ba signer wana pour la guerre eza nango politique yango nga na contre bato yo ba meka ko telemela vient na biso de la forêt abeta concerté pour ça les guerre eza na Congo pour guerre eza politique bato baza c'est-à-dire moto bato baza censé ya retrouver solution pour na mamba est à Congo eza ba politicien actuellement comme contemporain Fachi Béton to bana on a yé. Et voilà, on a le premier ministre, et après, va revoir, accord, na bango, va signer, na ba M23, ceux qui peuvent na Rwandais. Voilà, et ça, ma mingi, hein, ma Congo, peut-être ma trop. Il y a un moment, il y a un moment, au moins, on a normal, on a la moukia lobby, M23, ba comme na Bukavu. To ba ya kin ba ya kaka. Et un moment, on a dit, mouté, ma beni souki. To ba ya ba ya kaka. Na ba discours à Bongo. C'est-à-dire qu'on y a m'appelle leki na mboka ngo, c'est-à-dire Kabila Kendaki. Papa Fachi Béton aye mais vie sociale ba congolais car misère na misère pasi na pasi donc papa ba dire bongo batebele balobi na kati ya république bazo utiliser bino bato to salela biso bato to salela ka ba réseaux sociaux ndeti bazo financer bino bambongo pour que bo distraire les population bo tchaba ba désordre bo tchaba querelle entre vous pour que ba population ba meka ko ça occuper mboka pena politique pena troté même pas en tout cas même pas ne même pas
et là monté papa guerre eza kuna na est kuna na bagoma kuna Bukavu kuna soki ba Uvira soki guerre eza kuna ata bato basali makambo ata bato babini c'est-à-dire ata bato batikali mitakala na TikTok yango te muto ko empêcher basala babunda kuna yango te muto ko empêcher mokonzi mboka Fati Beton c'est-à-dire asa ba solution pour na makambo sur na est kuna même pas rien à voir distraction est dans la réseau sociaux ou pas ceux qui conscience ya bakonzi mboka ezali ba trouver solution une fois pour toutes pour la guerre ici là ba kosala yango OK. Rien à voir na no ba influenceur ba chroniqueur ya ezali congolais bazotia distraction na TikTok na ba réseaux sociaux pour na distraire congolais tout et consort même pas stodo dans la guerre kuna dans la front kuna dans la temps on se connecter na TikTok pour la information attention ma site a posté nini dans la temps on atteint même pas voilà message ça dit dans ba faux débat mon frère message nous cause nango pour la population na ba perdre moins espoir wana na Goma na Bukavu message nous cause non en tout cas bande kwa Goma na Bukavu Patrick Masili tika na yo au moins mitinga Corneille nanga na Goma ba ba kiwana ba congolais mona minute ba Goma na Bukavu baza bon pour M23 na baza bon pour Corneille nanga tanga nanga a nommé na gouverneur na yekuna na Goma donc pour la Goma kuna actuellement ça dit bana bango bien bon c'est vrai ils en a ba famille ba bongisa bande ko na bango en tout cas wana ba sincère condoléances na bango mais après pour na ba bango vivant wana bazana bango même moral na Corneille nanga ba toni ça qui stade à Goma kuna na meeting ya Corneille nanga bana bango même moral papa voilà bana bango même moral di ba dire ya Cofax ndeko na biso to passer na biso moi chapitre ngo to ebongo na makambo etala biso mondambo eza culture na biso musique eza place Cofax avant na rapena moi bien place apesa maele na ye place tout na ya na ye place lobelaka ya na ye pur et bien Cofax tozongelio bo prometaki biso 2025 awa Stade de France où ensemble nous na date ya Stade de France tozomonaka 9,9 Pilelo téléchargement et sili toloba présence non ngo bimina écran apparition non à écran 9 et sili comme 100% ou bien toi désespoir et toi désespéré na biso déjà que Stade de France ezali sauté non en tout cas 9 et silité Stade de France ezali téléchargement en cours kalamingité les grands frères voilà l'artiste Michel Fally Ipupa repère sa date exacte il y a concert il y a Stade de France mais ce qui est sûr Patrick Masili nazo la kwango awa na sa micro TV Stade de France ezali ekobetama Fally Ipupa robeta Stade de France année oyo on a mois de février Cofax papa toi na mois de février ba calcul hein betel bino calcul selon bango Nathalie tourne na bino bosalaki na Lille dirais ezaki moins négatif non Patrick Masili négatif te en tout cas la carte important na yo ya émission yango expliquer éclairer biso place ba ombrage ezali tourner au Fally au sala na ba province ezaki négatif te apport na yo na concert à Lille tozala au moins Pierre na concert à Lille positif siko Patrick Masili to ba vérité na linga pour ba vérité ngalo ba vérité kana muta vérité yo na concert à Lille au moins Pierre Kate na Nantes tozara te na zalaka na mona Pierre Kate na kendati Rotterdam OK ça dit to kota concert na Sambula to Pola na mona Pierre Kate je crois on a ba image ba zalaka bazoyemba comme d'habitude donc tourner ya ba province ezaki négatif te ezaki positif et après tourner wanande Fally Ipupa fallait déjà depuis qu'elle a annoncé date il y a Stade de France mais il m'aurait eu ba raison et ça là que tu canon ça dit ou misana no suspense ndenge to ça ngo lelo boy OK alors actuellement Fally Ipupa pendant la vacances voilà avant la vacances à travailler qui mingi pena donc vacances moko mérité à paiement et yemoko ayebi moment ni oyo annoncer biso date ya Stade de France mais ce qui est sûr année oyo fallait remettre Stade de France journaliste azaka moto a devancer actualité maître Bougati yango on a maître Makasi a devancer actualité maître Bougati moi na Belgique Bruxelles voilà il pas ça moto anticipaka moi réflexion ya baninga muso selon yo ningo zo monela Fally raison cause nini oyo ke Fally azo pousser azo pesa biso nanu date wana te Stade de France ça ba peur et ça ni bouger ndenge bandeko mususu ba bouger bandoni ba bouger France nani a bouger France concert betami ya makasi ya ngwane bangisio fika siko ba lobaka oh non voilà olongo na téléphone voilà papa Fally Ipupa arobanga ko annoncer date à Stade de France pona ko banga musicien congolais nini o a bouger France Stade de France ils a Bercy Stade de France ils a Zénith
Stade de France eza Adidas Arena te, Stade de France eza Arena Grand Paris te, eza la scène musicale te, eza Olympia te, Stade de France eza bon ils sont à Paris à salle Maribel ceux qui gymnaste te. Papa, eza Stade de France 85 000 personnes. C'est-à-dire eza niveau, c'est-à-dire eza pena niveau ya likolo pena ya likolo. C'est qu'il y a déjà avant la ambition moi ndengwana zo boulelo randengwana. Parce que arobanga musicien congolais nini, OK non avec concert mo boy na salle mo peut-être il y a moins de 10 000 non même pas, ça dit faux débat. Asobanga na bato ba hippodrome de Vincennes où eza 85 000 places eza pe stade de déjà. C'est quoi na boulay peut-être eza 150 000 places. Tout eza 80 000 places. Fallait ça de France pe ba 80 000 ka wana. Ça me date. C'est quoi visite peut être total. Papa, eza problème temps Fali azana. C'est-à-dire lelo oyo bon, il faut n'exagérer mon mokié. N'exagérer mais na ndenga vérité. Lelo oyo na musicien congolais moko ta ko bangisa Fali. Ah, tabaté bolonga pe makambwana. Musicien moko te congolais. Ya tala batu. Amona batu. Azala fana batu. Patrick Masidi. Amodele bazali. Mais lelo oyo lelo bumto bangisa. Bumto bangisa ça te. Bumto bangisa ça. Pourquoi? Parce que lelo oyo Fali pe azana makambu na ye na ndenge na ye. Aosala exploit na ye na ndenge na ye. Ozomona ba exploit ne pe osadi ya mikete ya minene pena. Donc pour revenir na question pour na bande ba so bunga te. Fali Ipupa ye mo yebi moment ni na annoncer date à Stade de France. Avant la pression mon côté et c'est vrai ba Warrior ba comme ils a dit moi impatient voilà, ba c'est la pena date pena bien mais Fali azana mutu mota ko banga pour annoncer date à Stade de France. Patrick Masidi ngana yo ane oyo. C'est si là tour dans la Stade de France. Yo linga mingi ni Medei ni Marlène. Yo linga nyonso ba c'est ça. Nga pene la ensemble de nyonso. Fallait avec ta musique bien. Ah d'accord. Mais moi nze momo yo linga pene te nze momo linga wana mingi wana. Effervescent. Et là la formule c'est effervescent t'es papa. Nyonso te na yo karatu. Na banda na kala ti lo na yo kaka donc merci na. Mais nga na défaut ka ko linga mingi Marlène. Malgré ça, moi, ça me Marlène. Voilà, merci d'avoir toujours avancé vraiment vers ma question. Le totali hippodrome de Vincennes. Analyse ni pour tout le monde appelle bino ba warrior boye na ngona contre boule. Donc vidéo bimi tout le monde est moi calcul comme akina moi. Te belé ba elibiso bino ba warrior parce que tout le monde yo za image pe ya moko ya ba communicateur ya ba warrior. Et belé ba communicateur ba lobi image wana za ki non fondée. Déjà, il faut comprendre nous que tout le monde qu'il faut qu'on ait un communicateur à Fali, un communicateur à Warrior. Déjà, à la base, nous avons nos chroniqueurs, youtubeurs. Ok, non, sur un moment dans les réseaux sociaux, après, on va sa point de vue sans pour autant influencer par mon intel. Tout le monde a une image, on a battu que non, ceux qui m'ont dit, ceux qui Kofax, n'est Kofax à soutenir la musique. Il y a M. Fali Ipupa, n'est Kofax, voilà, à se considérer comme les qui a fallu Ipupa. Alors ceux qui a fait les Kambo Fumba la mort engagé Fali Nakati non même pas. Justement parce que vous avez point de vue de mesure. Non, pas fallu critiquer ça la moins un peu équilibré. Mais côté Moussous pena critiquer ça la peine ça faut marteler sur même s'il faut qu'on déséquilibre l'actualité bo ça la. Patrick Masidi, bana musique à Congo, la musique à Congo. Michel Liboso a sali tourner dans la province, dans la grande salle, la salle mythique dans la province, il a fallu. Faut te critiquer nani na point. Bana musique à Congo ezala, bana musique à Congo banda. Michel Liboso a dit ba trophée belé, il a fallu. Faut te critiquer nani na domaine wana. Bana musique à Congo banda. Michel Congo Liboso a beti ba stade belé en Afrique, il a fallu te critiquer nani. Mais banda ba concert et banda. Papa s'il te plaît. Pardon, concert na spectacle banda musique à Congo banda. Michel Liboso oyo. C'est-à-dire, Azu Pena, c'est-à-dire, disque d'or certifié solo A en France, c'est Fali. Banda musique à Congo et Banda. Banda ba streaming et comment la musique. C'est-à-dire que non, musique, banini, bandé, pour comment streamer en haut. Michel Liboso, c'est-à-dire, Michel Liboso, to premier Michel, c'est-à-dire, Aza le plus streamé. C'est Fali pour pas. C'est que tu critiques. Banda streaming, pe Banda, mutabeti concerne, ba streaming, ba la mort, da faire bon dimanche. Concert, ba streaming, ba la mort. Non, tu me mets dans les nini. Aza, premier Congolais quand même. Non, tu me mets pourquoi? Pourquoi? Banda musique à Congo et Banda. Michel Liboso onga na mona leader. Aye na TV ko finga baninga ne ba leader. C'est fait rigola. Tout le monde dit pourquoi? Banda musique à Congo et Banda. Ba Liboso na mona leader penia leader. Na podium na ye amatisi mutu a finga baninga ne ba leader. Et ça fait que tout le monde dit pourquoi?
bana musique ya Congo banamba na nga liboso na yo pe mbano liboso omona c'est-à-dire leader pena aye pena na TV zo ba ke non mission na nga wana finga ka bato nga na tinda ka finga c'est faire ton dimete pourquoi est-ce que vous êtes d'accord bref et ça pardon Masidi et ça te que non oh non c'est-à-dire to ba envers Fally ba critique to critique raité to rabesa ka ba to mususu non même pas Fally pour pandé en tout cas Dieu m'entend parler c'est-à-dire makambo critiquer ça la rapena mingité parce que ba exploit na ye ba réussite na ye eze belé mingi Patrick Masidi oyebi makambo musique bande c'est-à-dire musique à Congo oza mutasika na monde musical à Congo papa est-ce que tu regardes qu'on penser un jour que non Michel Congolais moro a rêvé rapper kabeta Stade de France et dans la case yi ba illusion moro boy mo bandota baba moro boy et là un certain Fally pour passer dire après si plutôt quand même moi rêve bonheur espérer dans la Stade de France que tu reconnaît on à travers un artiste congolais mon bandal Fally à n'importe qui bref nous avons besoin qu'on rabaisser Fally pour na tomber la bamisou pour na question pour na hippodrome de Vincennes na monaki yo pozalaki si na mona vient na ngai papa Rolls na pesi mbote muchacha favelas yebina la code na pesa gembo na pesi pe mbote vient na ngai voilà na mona ba tubele bazalaki bando rebelle voilà na fana bango bien bazalaki wana belé en tout cas c'est bien bonne chance na vie analyse ni osala qui par rapport à la vidéo tant mona qui veut tu dis quoi affirmation à date le vieux nini yo moko tu t'es dit ton vandi vidéo tout donc il a pour visiter URN na natilo collé na ba Saint-Marc je crois na ba Saint-Marc pe arena visiter pe URN asala pe mission na kata URN ça veut dire quoi mais URN beta matin tu osé tu la robeta so rabeti après concert bravo c'est date après ça date à URN ma fille bosani après ça date à URN arena pe tu go visiter via kota na kata URN lobby bazana vient na natilo collé na PC mbote grand peu de Chilungu via loba Congolais liboso côté na arena ngai azotambola zo baluka ce qui est vrai aussi ce qui était vrai et ça, oui ça qui est vrai c'est-à-dire azo baluka na arena a panti maboko boye côté na arena après ça rapide date abeta tin toujours de la abeta sera après ça sera betinde to féliciter à côté na arena arena yo kendaka te bakina na banati lokole na ba Saint-Marc je crois na bosanité ba sala pe mission na kata arena na beta te tous de la beta na bino moko bonne chance na e na bino moko ezokomela bino balobaki ba journaliste c'est vrai tu es biso que ba benga bino tout ba chroniqueur mais la plupart au bazana quand ya ba warrior bozo déformer communication un peu même pas ko déformer na ndeni comment mutako pesa date ne yozo illustrer ngona na le passé na nga na lobi ka boye ngai na moment na ko féliciter Virambo te pas que revisiter hippodrome po a visiter rapé arena ma beta ngote to moni pona ngai ça devient tikanga na nostalgique a visiter a salmo boya beta te a mauvais souvenir na nga ngwana to na mona ke ne revisiter hippodrome na yo pe longo abaki vieux a visiter arena beta attaquer sur na hippodrome est-ce que robeta tout pe na beta so ka beti te na fâcheler mabe tout le monde situation changé. Fally premier congolais à vivre vacances dans la musique. Tout chango bon. Bino bolinga bata numéro 1. Non, to linga bata numéro 1 te makambe bele fala sala kande tchaka numéro 1. Bon. Premier congolais à vivre vacances dans la musique. Mais deye moko zolo baté. Tout le monde tous les warriors fâchés déjà. Na ba toile tout, na ba page na ba TikTok tous les warriors azana ba discours o yazo sala est-ce que batumso alobi eza code e pesami na kanabino to bino monde bolingo zo na kata actualité na comprendre ma site tous abena clair ba warrior fâché na nini pour fala bato tout ba communiquer ka o balobi azana vacances azo pe ma bato tout o fallait ya kana bango na poto to ba msupe basongi na kin na ba o bazana kin na ba o bazana poto bango tout baye na communication ya ko dénigrer misala ya baninga mususu babasali ndeti musala ya nani o asali o peut-être bato Fally to ba warrior ba dénigrer ndeti musala ya nani toujours exemple concert utiko betama awa ya Grand Paris Arena ya Grand Prêtre Nkoyi Weranson bosa la communication mona ironie na kati ngana féliciter Weranson pour la concert na bravo na matin live na TikTok na féliciter Weranson pour la concert na
Ba dire non na kati ya live to coach la yango. Zali na mona sengo na mona bena we son erré vers pumba pumba na podium et ça nga plaisir. Voilà discours. Ba tu na salle pe ba pumba pumba ça nga voilà plaisir. Na bien voilà vie pena concert ezongi. Voilà c'est bien. Non est-ce non que commentaire ya bato bazaki na salle de blessé bi. Est-ce que bena photo le ba vérité tout ça assemble faut le ba vérité bon parce que automoni ça lokola bato bayaki na discours ya olobaki banda ba concert et banda. Premier concert bango ba moni to ba bi premier concert ba che ferré che fali mais bato a ferré bazaki calme kaka ba warrior ne to moni bango bo se soulever boye na ba panel ou changer forme de communication et comme guerre non même pas ba premier bana musique bana balobaki ni bana fala donc musique na poto premier concert bana musique ezongi na poto chaki mutute bon ngat ko na tika ke bana fala aussi musique na poto c'est ça la vérité c'est ça la réalité ata ba tout ba mission tout ba yebi yango allez papa selon tout le monde allez babini ni bana fala aussi musique na poto premier concert o yebetami na poto ya wera et sali ni ba premier concert ba générique voilà babini mingi to nini na comprendre été balobi bwe na bandi elio bana ba concert ezongi na poto premier concert o ebetami bango public ba sentir que ba outil vraiment concert yango nde blessé bino alors non mais public le lobika vérité non et ça point de vue ba fanatique à maison mais roboter concert tant mieux il déranger nga personnellement déranger nga té je ne pense pas qu'il déranger peu ba warrior même pas il y a bela ba warrior ba se soulever bon na salle ya Ranson il y avait combien de personnes pour via le baye mon na kati ya salle 10 000 les bandes plus de 10 000 na salle où atikalo bienvenue ngoyi vivia atikalo loba toto atikalo loba nombre te bon abagi ne libanda salle plus de 10 000 personnes plus de 10 000 personnes les appellent à estimer à l'obit de la 10 000 à estimer ce n'est pas possible quoi non papa et le choqué mutuna kati wana ezaté parce que bateau balbi que non parce que ngana yebi que na kati ya salle bazaki moins de 5 000 4 000 et quelques. Non. Bref, qu'est-ce que ça a nombre de batailles? Ma PC plaque. A sold out. Ok. Oeza connu et mon année n'a mis sur Batutu. D'accord. Sold out. C'est 7500. 7500. Bon, si quoi plus de 7500. Oui, le bas ça les à combien de places? Il y a 7000. C'est quoi ça 7000 mondial à côté ça peut mais bah plus de 7000. Non, même parce que na ba chaque loko ba chaka moi réserve. OK, premier été bref, pour un habit 4000 personnes, mais il y a plus de 7000. Bon, tout le temps, on a 7000. Comme ça, déjà, 7000. Tout le temps, on a 7000. 7500. Parce que Warrior, a la pongité, tout Warrior, a comme ma passe pour 7500 personnes, bah, Kotaki, na Arena Grand Paris, tant bah, bimi balobi ke, banda bah, ça dit, mbala liboso, bah, mon concert, yandengwana, yakito, kondengwana. Pendant que Warrior, fallait pour bah, koti ça, 40 000 personnes, na U Arena. 40, c'est-à-dire 7 000 moins 40 000. Non, nombre de personnes. Non, tu dois calculer. C'est-à-dire, ceux qui vont aller à 40 000 dans la Arena Grand Paris, qui vont tout balobi ndengwana, tu dois comprendre. Ah, peut-être, voilà, balobi wana. Mais c'est quoi, yo? Bazali à 7 000. Si vous allez 7 000 moins 40 000 wana. C'est-à-dire, 40 000 moins 7 000. Mon enquête, au tika la son là-bas. Voilà, 13 000 c'est combien moins 7 500. On a essayé 13 000 même pas ça y est 30 quelques mille. Au monde n'a papa. Ce que y a bref, ils ont un faux débat faux débat. Ils ont faux débat. Lengi ba kuti na 7 000 wana 500. OK, d'accord. Lengi wana 500 personnes ba kotaki na rien à Grand Paris, ba kotaki bilengi. Spectacle ya makasi mingi oyo bana musique ya Congo banda na ne salamate. OK. Bravo Ranson. On a quatre on a dit ngana débatté guerre toko finga na oyo na mona ko dit manzaka zo finga fali ayeko dénigrer fali et outi wapi. Fali beti concert na ye communicateur na ye boye na insulte. Non. Alobi mutaki il peut dire alobi ma bete quand même soto zongi mandamba alobi ka ke so mutabeli. Obeta masola ba aspirine. Papa so ka beli obeta masola ba seringue. Fali zo belate. Fali a en bonne santé. Je crois dans quelques jours à un concert privé. Mon continue au Cameroun, je crois que ça a fait moi mon continue au Cameroun a bien ici pour na agrémenter soirée wana. Ça concert ya mbongo, c'est le concert privé à privé. Et on va pas poster on peut nulle part.
Mais biso to yebi que ça ça dit tu information en gros. Fali actuellement dans la France ok le Cameroun dans quelques jours il a concert privé pena ya privé. OK petit caméra pe ça te poser à mokonzi mura munene ya Cameroun. Donc bref Fali aza en bonne santé Fali obelate. De rona ngai. Il va rimer en thérapie. Ka ba internet. Ça dit bah tout cas internet car cause en Fali bah on ça dit moi 3 jours Fali à poster t moi 4 jours à poster t. Ah dit cousin aka fallait me téléviser ba tout le monde a 3 jours à auto poster à somba bracelet là qui aux États-Unis on a non au bon Instagram na on ka moto snapper à somba bracelet même pas ouais ce qui a kala OK ba photo ba kanga ki na manifestation ya NBA wana ba kanga ki NBA inde poster qui a posté pe le pour aza na vacances image ya NBA to tuna imona nte kwani et monani pas ya falite NBA bato bazali mo ndambo eza na ba réseaux sociaux wana bato bazio na ba page ya NBA wana na neto yebeli Fali aza na vacances aza na besoin de poster na neto yebeli Fali pona image ya bongo premier congolais nde bino bolingela ba be papa ne to lingaka te ndenge vérité zaleli ndenge selon bino vérité ndenge zaleli premier congolais beta na NBA d'image zalate selon bino masidi yebi keton boloba selon biso donc selon ngai so na tiki na bi ke masidi ça dit polo nango eza pembe oloba ke Ecofax eza pembe selon yo to yo po mo nango pembe na ndenge pene normal mon frère c'est des boloba ke non makamba Fali za la kaka selon bino donc selon ngai on a dit que polo nango masidi polo nango eza pembe jean nango eza blé basket nango eza Louis Vuitton oloba ke non te basket eza Louis Vuitton te selon yo eza Louis Vuitton c'est que selon yo comme Nike peut-être c'est que selon peut-être polo et comme blé vérité sur eza vérité za la ka vérité mon très cher frère tout le monde a makambo ke non na makambo a Fali pour parce que makaka selon bino makaba bato mususu ndefo ezalaka c'est-à-dire oui eza bongo eza ndenge wana makambo a Fali selon bino non so moto asala makambo ezomonana peut-être des communication la bino tende bozo utiliser ngo bozo linga bo forcer bat balinga omoni depuis un certain temps na musique à Congo kombo a Fali et comment déranger réussite à Fali et comment déranger élévation à Fali et comment déranger Roland te bien vous avez pas confié le dessus sous Fali tant Virambo azala rapé numéro 1 à musique ezala bongo moi tant Virambo azala numéro 1 à musique à Fongola nzela ba Bercy ça dit Virambo na ba Afrique ça dit incontestable en Afrique au monde que ezala rapé ndengwana tant vous comme numéro 1 c'est normal peut ça dire échanger donc bref ndeko na ngai Patrick Masidi mama NBA yone za nango manifestation kaka moi vite fait fallait poster ki ngote po azanye na vacances azanye na besoin poster le côté abeta ki na ndako ya muntu bino commission NBA wana za selon information et c'est mais eza na ndako mutu te so eza ki privé eza na ndako mutu te NBA yo koma privé NBA babeta ngo na stade mais comment yo mona iba video Fali te na bedi budget ba besa ngaji na kata stade wana ya basket wana évidemment ba tutu comme mutu ko somba kasi mutu akena otala match si match esili ba rozwa devant ba caméra ba lexake boye ti ba PC ba nini wana ba bilamba na bango wana ti ça dit ba kange ba photo tout et consort ça dit mindelo na ba caméra na bango liboso ni ba telema ba kange ba photo shooting tout muta futi bien pour ota match ba sali ndengo wana papa faux débat ça dit wana pena faux débat pour na ozonga na makambo lo ba ki awa pour ba comprendre bien c'est bon pour nous on a makambo le bail que non concernant makambo ezobima entre voilà maison mère Fali tout et tu expliquer tout bien pour que les gars comme moi vite fait ba comprendre bien voilà moni terrain on est terrain mo très sensible dans sens nini c'est tout le bi vérité ba tout ba ba que non oh non bozo manquer we rançon alors ngana ko ba ka ke pona ngai ngana yebi ke guerre mo ezate entre Fali pour na we rançon Fali na munoko na ye atikala jamais ko finga we rançon Fali na munoko na atikala jamais ko lobata mabe moko po na we rançon Fali aloba kutu ke na we rançon aza parmi ba vie o ba pesa nga goût ya ko sa musique Fali alobango we raza parmi ba vie ba pesa nga goût ya ko sa musique Fali atikala jamais ko déplacer le langage na vers we rançon alors we rançon a petit concert na une arène à Grand Paris Warrior c'est-à-dire akoyo ka mutema pas cité Warrior ekoyi kozangisa Warrior pongite po Warrior aoti komona Fali aoti kobeta basala ba 40,000 16,000 13,000 basala ba 7,500 neza basalo Fali aoti kobeta na ba province donc ekoyi ko soit Warrior te réussite ya we rançon na arène à Grand Paris
bravo na ye coup de chapeau na ye azan ko ya phénomène azan pe légende eza problème te et que ça la warrior motema pas cité batu nde moni lelo oyo fallait aza unité de mesure en musique à Congo omoni ba concert nyonso bana fallait aussi musique na poto ba concert tout ebetami na poto batu après fali batu ba comparer ngo ka na ya fali na ya fali oyoka wana po yo bakaka au selon yo bref oyoka ke non ah héritier bete concert de la scène musicale ah concert héritier ayembi koleka fali faire akoya oh non adina arena faire abeti koleka leki iyo arena oh boye nanya kobeta c'est-à-dire fallait ça inter les mesures batu baza toujours na tendance ya comparer makambo na bango na ya fali pupa tout on comparer des makambo yo autant ça batu vérité que non ya bino eleki ya bisoté sans problème ça comment respect vous avez journaliste ba chroniqueur ya fali proche à fali to monaki demer ba yaka ne poto a préféra azonga na kati to moni oyo komi ko fingama na mwasi ya wera to lobani fali pe aza au courant nango kate papa Masidi ngana to se émission awa on a Saint-Denis on a Paris awa il fallait bien na Saint-Denis awa même pas te mayebi kata la émission ata la émission na adam mutu ada na téléphone akokuta na émission vite fait mais c'est-à-dire atindenga teke ko fa ko se émission na Patrick Masidi non demer ceux qui a salé émission de on appelle Sembote coach demer mwasi en tout cas nga peut na moni sika demer a fingi mo sa wera te mais na yoki ba tout bazo bazar se plaindre que demer a fait demer a fingi mampata mais ndenge na ebeli demer na ndimite ke demer akoyiko ya finga mampata ba beskize o mampata imbécile o mampata boy o mampata tout finozo ba tout na ndimite ke demer akosalango ndimite peut-être akolo belo romoko boye batu bazo na mwandenge mo ya mabe tozongi les sous les jumeaux de fali popo ba benga maraba FBI ya fali papa wana ba fanatique mon frère parce ba warrior ba linga fali to mona fali popo kanga na bango ba vidéo asana bango ba oui mais ba fanatique na ye ben si bayaka oui tanga ba fingaka non même pas mon frère tozonga to monaka ba fanatique d'accord rien à voir tozongi tong mondibo ezalaki mo problème entre fali na mondibo to monaki fali popo azwaki mondibo abimisi na télévision alobi te ba warrior bo kitisela mondibo c'est pourquoi zo sala ngote tant ba dérapage zo salama égard ya Weranson ba dérapage que faut otala avant na zonga mama mondibo ba dérapage zo salama wana et ça na makana ngambu ya et ça na mana ngambu afali popa te et ça m'appelle na ngambu Weranson bandi na ngambu afali popa na ngambu afali ba lobi nini so na comprendre bien Odile Manzaka sepela kité ndenge selon ye ba chroniqueur pro fali basali ba analyse pour na basali li concert Weranson analyse pour yeba ke ba chroniqueur wana nyoso o ba comme ça bango ba chroniqueur ndete comment ba chroniqueur afali nous appelons bateau nous appelons ba youtubeur à la base nous appelons na droit ya repérer ça point de vue na biso tant on fallait bettre ba concert tout le monde a ça la banalise tout le monde en a Saint-Denis bateau tout ba ça la banalise pour na nyiko ce qui wera beti concert ba ça dit Odile Manzaka to maison mère ba lingité ba ça la analyse pas de ce que tu es na analyse exemple to ba ke en tout cas spectacle qui récit totalité c'est-à-dire ils avaient pensé donc simba qui à 100% tepo ndele mo nga kufa na podium na shit omona kit si pas body santé là les aléas de chorégraphie les aléas ils ont raté ils a bien un accident bref la prémédité voilà omona en tout cas spectacle simba qui na nga 100% te omona pe na concert c'est-à-dire babina ki mingi bayimba ki pe bayimba ki te bref ils a parfait bravo donc omona ke basali ka analyse na bango normal mais pona nini kanda kaka fe uta siki basali analyse pona concert a Weranson Odile abimi bosa analyse a concert a Wera pona nini bolo bela makam na bino parce que bino bolingaki bo imposer libanga ya fali na kata concert wana est-ce que ko boka faire subino même pas on dirait non il soit bisoté pour nini parce que il y a eu de réclamation na ba pas fali non ndeti nani so basala ki ba analyse na kin analyse ya mutu analyse ya mutu Docteur Romona selon ye même discours on a peine à sentir on pas na fala bana pas mutu oya bezongi saki musique non ça dit na live TikTok de salaki ngana lobaki boy soki pona ngai Weranson roya ko boire fali pupa peut-être na cadre ya reconnaissance wala ko na lobi lango banakala na loba ngo depuis kala ba musicien musique ezongi na poto tant bozo ko betara boye ba rapper ata ko reconnaître mutu asali ke musique ezonga na poto Romona, pour nga na baki pour nga ndengo wana peut-être na cadre ya reconnaissance
le qui n'a pas opéna bunda qui mingi pour musique ezonga na poto. Mais après, we ranson a obligé à boire à Fali te. Fali pas d'abord c'est la libanga pas we ranson te. Ceux qui vous avez na droit Fali peut-être à Fali. il y a réclamant on peut pas réclamant na quartier latin qui par contre pas wera. Et les loba comme monsieur bino que Fali pas les gars kuna. Et fallait les gars la maison mère, c'est faux archi faux. Lukuta. Pas mis ta vidéo mo ya test vidéo ya test à Fali la maison mère. Fallait les gars la maison mère te. Mais c'est le rôle à Fali ben ça na test la maison mère we ranga boya e. Car a Fali ba série wana. Auto rata ya quartier latin, j'aime les bossa tia éternellement. Ah papa ma tolo ba wana. Mais c'est le rôle à Fali pour pas car eyembelo ayemba na tanta. Dis que les bossa ayemba tanta eyembelo ayemba wana. To misande ngwana pana ayete na maison mère we ranga boya misande ngwana ah papa na maison mère ndi basalaka wana ozi pena bango tu wana ebite soki banani baleka Fali hein auto bakeno o pena ça dit falaze le côté devant oyo en tout cas na ebite hein car na yimbe to auto yoka ayemba dis que bosa vina tanta papa faux débat donc na d'ailleurs le baké libanga we ransona boka Fali te et ko déranger ba warrior te et ko déranger pe Fali te ezali nde bango moko bato ya maison mère na tête ya makambo yo odire manzaka c'est-à-dire tellement lelo na musique ekoma so sele likambo na opona ezo mwa makambo fo okolango na kombo Fali makambo na bango simbaki yango moko bino nde boyo ko coller ko sara wera na Fali même pas to kolongo ndenge nini tout le gâteau collé concert avec na Fali pendant to revendre ce que to zapena ça dit mutu pene reçoit biso pour te réfléchir mais to kolongo na concert nini ya Fali bozong sa Fali l'actualité vu Kauti na arrêt maladie mais Fali azalaka na actualité Fali azana vacances moko eza normal c'est-à-dire avant na bana ne pena tranquille vacances normales na zaki na tournée européenne na ke tournée Afrique na pe mata mois 2 mois mais on est bimi ke non o azana arrêt maladie o soki ba pese 6 mois mata podium te o azobela azaka l'actualité que donc c'est l'actualité nini Fali azalaka ni tout dans l'actualité Fali azalaka tout dans l'actualité donc libanga ya we ranson eza nango Fali et ça la Fali pas cité et ça la pe warrior pas cité makambo nyonso oyo e uti e bandeli e uti na ngambo ya maison mère na tête makambo odile manzaka biloba loba na ye odile manzaka amankara na ketchup alobara biloba loba sur Fali à plusieurs fois tant alobara ngo abosana ke we rapata na mwasi ma Sylvie mapata oyo ke ba warrior musu soki pe kandele ki aye pas déborder pour na ma Sylvie o nga na kosepela na ngote ba manquer mama Sylvie respect ozomona tango ko dila mankara na kesho mankara na Fali abosana ke ne bienvenue ngoyo ozana big na papier ah abosana big na papier ça big na papier et dit so big na papier ça là ngosani non zali big na papier na moi papier na moi big pe na s'il te plaît bienvenue ngoyo le grand réalisateur big ezali big na papier ah ngai big na papier na habité pe big na papier ngosani big na papier et o ezaka pour expliquer na batu ah big na papier ça te ah ngai big na papier on a toujours na big na papier ah ngai kilo ngwana bienvenue ngoyo na katikata vitre wana donc voilà voilà style ezali voilà app ya ngwana liboso na yo voilà ah merci voilà car nous on a venu sanga bien siko tango odile manzaka azo mankaka tango odile manzaka azo manquer wera azo manquer Fali poupa azo manquer ça dit azo déborder na comme na ketchup azo rabaisser combo merci beaucoup oui ça te va pas calculer biso te to bongisa tiango non mais na 5 ans en direct voilà donc ba propose au tenir na papier yango le qui problème na TikTok nene ya kelokelo olala nene ya olala ka 20h olala ka 20h ma musique yo yebi yango te okenda pe ba concert te concert ka moko na mona ezaka concert a Fali na Romeo Golf okenda ba concert te olala ka futu 20h nene ya ma musique yo yebi yango te tika biso c'est ça la ma musique ba bêtise na ba TikTok na kombo na ngako na big na papio na lobaki boye odile manzaka zo bosana tant ya zo ko rabaisser Fali poupa zo bosana ke toza capable ya kosimbela we ranson big na papier omoni ngana yo toyoki audio ya Papier des Princes toyoki yango ti audio ya Papier des Princes avec monsieur toyoki en privé Papier des Princes azo déborder na kombo Fali bazo bosana ke toza capable ya kosimbela we ranson big na papier ça veut dire quoi big na papier ona nini ona kokoma nanu we ranson banda musique azo combien de trophées to calculer ona kokoma we ranson banda musique abeta combien de grandes salles na poto we ranson banda musique asana combien d'albums
Kora yo kangote papa ba trop fait bon na pesa musique ya Congo. Voilà, azana ngo yango fo big na papier poto compter. Yango big na papier poto compter. Tango bat bazo ya ko tango odila zo ya ko rabe erango yo na ebité bata maison mère. Bo kat boy bi saudi manzaka ke. Fali Ipupa aza camarade na yete. Yango yo. Bato maison mère, ça dit bokanga odile manzaka na bino parce que toza capable ya kosimbela we ranson big na papier. Pour calculer l'exploit na la musique à Congo. Oh, mais non. Ben oui, ben oui. T'as la papa Michael Jackson à Congo. Voilà, tu renoté. Shaggy n'a parlé. Tu renoté. Featuring la Missy Elliott. Tu renoté. Ah, musique bébé, pardon. Papa, tu renoté. Jeunesse congolaise. Voilà, tu renoté. Tu renoté. Premier congolais na ba Benz ba Mamutu. Papa, tu renoté. Babeta na parler du peuple. Voilà, tu renoté nyo ça, tu renoté ango. Musique tu renoté ango. Donc ça peut ouais na âge afali. Pardon, na âge d'année. Na âge afali nenga zara jeune ma ba exploit salara. Na jeunesse na ba 19 ans. Mais oui rana tiki musique. Que oui rana tiki musique tin. Aza na abeta musique tilelo. Papa yo quand s'il te plaît, to sur la bien, na lobi boye. Tango odi la soya ko finga rafali pour pas ko rabaisser fali. Aye barake toza capable ya kosimbela we ranson big da papier pour to calculer ba nombre d'albums ya we ranson pour to calculer tout le carton ba pena c'est we rabanda bana musique ba exploit boni a sali ba grande salle boni a beti na poto a na carrière et tout on peut calculer ça sans problème tant que to calculer ne ba doit comprendre tant ba tanga siko ba doit comprendre oui en tout cas we ranson bana musique abeta 4 zénith abeta olympia te bana musique abeta Bercy moko abeta boyeboye ayo beta arena Grand Paris abeta 2 fois Stade des Martyrs. Voilà, on peut calculer tout ça 2 fois te abeta 2 fois te 3 fois tu renoter. Voilà, tu renoter nyoso wana tu renoter ngo tu comprends en tout cas d'Afrique voilà en Afrique mobimba abeta ba Stade des Martyrs na biso ya Congo ba Stade ya Libanda beta te ça tu renoter tout wana nezo pesa bino pour na musique ngo ya fali wana obolinga bosimbela wera papier na bi ka tourner sali Fali Ipupa non mais tourner sali kana nini ka tourner à Europe non mais fala bandi carrière solo na 2006 fala abeta sur Doc Eiffel na 2007 abeta Olympia 2007 je crois 2007 2008 je crois. À moins que Nabosana. Le premier Congolais bétango, parler de sport. Oui, rançon. Moutaya li sous-souté. Nous, au moins, on a siko, tu recommandes on a big na papier. Big na papier, ça va rater pour nako. Ça dépend nako dénigrer ou rançon. Et ça va pour te noter, et te comprendre, et pendant nos carrières, ya ou rançon. Oh, papa. Nani yango oya loba na mukilio ke mutwa kala. Ozara makasi ne loko, ngoko souffle ngate loko te. Ya bienvenue ngoy. Loko mo bo sala ngana litoi bo. Papa, nani yango oya loba ke na musique ya Congo ke c'est-à-dire muta sika koleka muta kalade. Nani yango oya loba ke na mukilio yo ke non, c'est-à-dire muta sika koleka muta kalade, muta kalafa le kakaka. To bata kalafa ba le kakaka. Na ngolo makambo wana. Maradona zara meilleur joueur ya histoire ya football argentin. Mais Lelo Oyo, meilleur joueur, il y a histoire, il y a football, il y a Argentine, par exemple, ça l'erreur, Babadoué, excusez, ça dit, Eza, Lionel Messi, Ezebio, dans Portugal, il y a meilleur joueur, il y a histoire, il y a Portugal, Lelo comme Cristiano Ronaldo. Lelo comme Cristiano Ronaldo. Tout le monde a dit, donc, Eza Bongo, Raúl González, il y a meilleur buteur, il y a histoire, il y a Real de Madrid. Les lieux comme Cristiano Ronaldo. Ibrahimovic a la meilleure buteur histoire à Paris Saint-Germain. Tant Mbappé, l'équipe, Mbappé tigui record et comme Kylian Mbappé. Il y a la musique? Oui, la musique. Voilà la musique. C'est possible. Non? Actuellement. En tout cas, c'est Fali Ipupa. Par rapport, il y avait exploit ça, il y a des récompenses, les autres placés, bongo. Donc, en tout cas, Banderonanga et Maison Mère, s'il vous plaît, pour que ça bateau parce qu'on dénigrer carrière à Fali Ipupa. Pour que ça bateau parce qu'on manquer Fali respect parce que tu es capable de aussi me la ouer son bic dans papier. Pour ça dit pour te comprendre ouer bana musique à ça là combien d'albums. Tu vas combien d'albums? D. Voilà. Qui bouille ça na merci na bande connaître Talibiso. Donc la bande connaître s'il te plaît. Ah, il s'agit de passer. Donc en tout cas tu es capable il y a aussi me la ouer son bic dans papier. Pour comprendre ça dit qu'on comprend depuis carrière na yenano.
via ça ba coré belé nous ça to notango awa donc ba odile manzaka sala na moi respecter autant à combat Fali accomplir marambo ya accomplir la musique en manquant fallait tikala ko manquer vie moko te respect fallait tikala ko manquer ou rançon de respecter mutu oya manka ou rançon de respect boyebiye atia yeti na ba clip ba musicien na ba finga ou rançon comme pas possible comme manquement ils manquement respecter est-ce que na manquer ou rançon de respect comme batani des albums non 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 carrière non 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 la big na papier na lobi boyinde ko na akala bosala ka voter point mais tori na ka dosala ki ngote peut-être occasion pe samarité otomona bokomana ba ngai dina za awa mon frère dina za awa na manquer ou rançon de respecter na lobi kaka boye batu ya we rançon ne bazo c'est-à-dire bazo ko dénigrer carrière a Fally Ipupa ba ebake big na papier ezali tori pe ko simbela ngo we rançon poto koma kaka nini o we rançon na sali na musique to noter Nebi ke wera sale belé, attends ba trophée pe belé, to ñu to noter ngo awa. To noter. C'est que ba comprendre que to tika ko dénigrer carrière a Fally pour Fally pas sali makambu ou a sali wana. To noter tout na bik na papier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bande ko nyaso batali. Musique comme passe. Musique comme ya robangisa. Merci non bienvenue ngo to comme na suka. Ko fax obangisi ngo misinga ba char de nini. Mais na habité Patrick Masedi mais na sali ni. To comme na suka. Na suka. C'est pas si mais bon comme na suga quand même nino koloba na batutu batalio to retenir ni en tout cas batuba en tout cas na part na ngai pe na message na repé c'est rare batu ba otala nga awa déjà batu ba finga nga kutu jema ça dit je m'en fous complètement na no finga na internet les loté ba finga ko fa tala mwindu tala munene na zamu ta munene donc na zamu mwindu donc c'est comme ça voilà batu ba balinga nga batu ba se plan émission en tout cas mbote na bango ebele bazala bien sika bazali bato balingaka Fally Ipupa bazala prêt kala mingi te to date à Stade de France et ça biso bien makasi to sali to pina bina na Stade de France to yemba banzembo donc pour Fally na ba tuba succès sans blague Fally na ba tuba succès voilà non ba dédicace non pas banani vient nga Baudouin du Parlement à tout seigneur tout honneur il y a Baudouin du Parlement il y a rarement Emmanuel Macron a tiqué la biso to zarana na France awa il y a zarana Bové il y a Baudouin du Parlement mobali ya batu ya madame Nacha c'est-à-dire accueil ou pas madame Nacha na habité quoi voilà donc maman na Jocelyne voilà Dieu c'est que formule magique ndeko ya Patrick Locolé que donc il y a la plus important que la Tour Eiffel na Paris plus important que l'Atonium na Bruxelles après ça nyo so sofuliwa Dieu basé en tout cas un grand merci na donc voilà Prince Toukouz honorable mon vieux à Canada honorable Prince Toukouz bambo tené belé. Merci à toi Junior Bottas depuis Belgique, merci à toi Patrick Bendera, merci à toi aussi également, merci également à Valdez Juliamba. Merci na bande ko nyo so batali biso que cette émission ezara labino. Bye bye, au revoir.